Azali tolongola qui vraiment malade moko ezali kuna pesa qui 7 kg. Pesa 7 kg. Il a qui intervention très bien. Et malade bomoni kuna na li bosololi na ye. Mutu nyonso mazo ko remercier biso na oyo elekaki mokolo ya lobi. Mbote. Maman ni ko komelio. Ah, azaki na maladi mona souffre na pendant 5 mois na loba. Mais na sepelika ya mingi. Na grâce hôpital au basalinga. Nazaki mutu monte na roza na bomo na minitu. Mais nzamba sungi asali pe lelo penga na telemi na muna ni pe na miso ya bato. Yango na kumisika ya nzambe. Magazine Vérité ou Réalité, magazine Vérité ou Réalité. Du nouveau à Kinshasa. Kinshasa a une autre couleur. Salon Lomela vous apporte plusieurs options. Papa, maman, enfant. Une seule adresse. La beauté est prête. Babi ba salo ezala na kitambo. Salo yaka moko. Salon Lomea. La bengi ma fille au bazar lokola ngai ba artiste. Donc boya ebele. Kwa ya Komoriko, avenue Lomami, Numéro 20. Babi bazala na bona ba salo mais salo yaka moko babi salo mona poto. Bozwi wapi? Basi kitoko lokwa ngai. Bino mona ndé na koti na ndé na bimi. Donc deux personnes différentes. Baya kaka. La beauté est prête. Mbote bandeko balandi ya nouvelle tendance na todi bino boto de pa wapi boza ebele ya kolanda biso na magazine na biso o to pesaka bino ba information vraie et pa wapi to kitaka partout pona ko kundola ba information o bino bozaka na posa ya koyeba comment kini na biso eza kotambola na todi bino botondi ya boye malamu na émission ya biso vérité ou réalité nde bozo mona lelo na émission o to vandi elongona ndeko nanga popete pona ko lobela bino ba vérité o to kundol mokolo ya lelo vérité ya lelo to memeli bino ezake pona ko laksa bino lolenge nini ba famille ba docteur pe l'état de la tangeli bino 3 sujets oyo tozo développer nande ko nanga poupette awa na plateau na biso ya nouvelle tendance et pas wapi to pesa kabino ba vrai tant to lobi vrai
eza vrai. Bonjour Popette. Bonjour Maman Judith. Lelo to na sujet sika o to beta lisolo na yo et pa wapi to na ba image ya famille oyo ebwaka ki ndeko na bango oyo sundola ki ndeko na bango po ba yeba ki ke ana zemi. Avant nous wana ba docteur pe baza akata makambo parce que tebi ba vrai na ba faux docteur akata kin na biso Popette baza baza vraiment senti que docteur mais ayebi ne loté. Wana zo lo bakangande na lobi ba misusu ba yebi eloté. Mais bah nous super félicitations à bien ne pas y avoir posé belé au salaire comme ça là qui te Popette moi ça combien na zemi bah combien na miom mais la case miom wana faux docteur moko alobi ke moi soit na zemi famille na épée et bois qui est libanda avant de passer ba image plutôt tout le bela non famille peut-être na famille modèle wana o ezuni de ko na bino poison na zemi parce que docteur moko alobi o ko lo bani mpona. Ok, merci beaucoup. On a fait notre bambote partout, place mignon sur Bazali. Bambote tellement est belé partout dans en fait, ma famille peut nous soutenir ma famille ma bible. Et tant que moi on a comme un problème, et tant que moi on a moi aussi, bah qui n'a pas balama cosine. Mais il fallait pas mécano qu'on lande là-bas et de l'eau connue et autres dérangements. À quoi qui pose la malaria, à quoi qui pose la typhoïde, à quoi qui pose quand d'autres bien. Puis sur base tous ces blocs tellement. Il fallait pas vendre ça non moi na ba lande là-bas conseiller. Ba chaud aimer les camines ba parents ba yaya na to éviter ce qui azaki pas maman nae ou bien déconner bien papa ne to éviter mais il fait de ba lande na santé à moi na bien ba bananu elo ni tout ça parce que bi sans en terme de vie mobimba au boti moi na mais bobo moya muteza la pas l'état peut-être ça que pour avant tout que non na likamtolo ba ke no faut ko landela moi na tant to zanomi tant to zala no famille toi famille na kata fa tant to zala famille na kata famille faut to yeba ke to zana pour no ma charge abandero mususu toto na moni ndeko na nga mwasi na moni ke ata mobile pour le to lo bene mwasi mais na conseil to to bakata ndeko na mobile to moni na problème moni ke ba yo yebiso ke no Popette lek no mwasi ana zemi mais toto a famille faut na au vendre réfléchir le quoi mutamaeli au vendre réfléchir azui zemi to me kalpe ko sola nae mais ba famille biso lelo na mona onze za la souté ezala papa ezala mama ezala baya ba koma kaso mwana ndeko na zui sempre to mwana bina zui mbala moko buaka di banda zoba mwana wana aibe loko te nyama mbonga pa mala tangisa mais olandeli nanu te oyeba azuze mi yango ndenge nini malike bo bimise libanda omodera ba famille na biso mususu zana omona ngote. Ok maman Judith c'est mieux que tozo loba mais ba toi ça pe na posa ba tano image to me kano ba zo no image ba tozo na image ko débattre sur si genre. Ok tozo na image en tout cas merci na kumisi nzambe pena makasi namoni pena ke nzambe to sambelaka alingi biso en plus to sambelaka nzamba solo parce que petite terre na biso eloko ezalaki kati ya biso toyebaki totambwi na bohôpital ebele oyo bazwi de kiste longue tokende boye de kiste longue mais grâce ya grand frère na biso ya soldat nde amemaki biso na centre oyo ere toye awa tokute na docteur aconsulte abiki eza kiste te aye kosala opération baopéraki elobi akote na salle d'op depuis 10 heures abimi 16 heures moins donc eloko oyo ebimi na kati ya libumu na ye bapese yango epese 7 kilos donc tozala na lesengo makasi parce que komona ke ndeko na biso tozala lisusu parce que bato bayebaki ka ozala te tonde kozala suna sport teke tokozala na ye na kan oyo azalaki nango mais topesi nzambe merci tomoyi mpenake nzambe asambelaka nzambe tosambelaka alingi biso e apesi mpe ayebi biso yango kaka toyaki nango mposa mpona kolobaka yango wana donc nzambe na biso mpe alingi biso napesi mpasi mokimba okianga merci donc tomoni ke tosambelaka ye pene ya solo alingi biso mpe tolingi ye napesi mpe les bons bergers, merci ming en tout cas, bo simba docteur wana makasi ya makasi koleka parce que totalement hôpital est belé ba ka bandoko lo babisi wana te docteur wa sali dans les bons bergers simba docteur wana maboko mi balé ko tika eti ya wana ndika na zala na merci mama mbote papa nini omoni awa nini salami toki el gusto to pesa nzambe merci po ezalaki mbongo to nzambe kaka poka oyo tozalaki nango même si biso moko ezela biso passe surtout na el bosse ezalaki na kana ya makila comme na 6 grammes donc ezalaki soute ke azalaki mutu moko kozana mokili mais docteur na mayele na ye na minganga na ye
ya mawa pe ya bolamu na ye asali mpona ndeko na biso ti baye kobimisa ye eloko babimisaki ye kobima na 7 kilo donc elekelaki biso ti tomoni esu na mokili nzambe kaza bien pena makasi yoka tozalaki nango yango si na bino tu bobo wuti olanda image oyo bomoni eza mpe mwa pasi lelo mwana mwasi oyo ndeko abiki bakendaki kotraite opération wana balobaki azalaki na myome mais na famille na ye bafingaki balobaki tellement mabe mingi azalaki mpe na ndeko omoni bafamille boye c'est pas de poupeti moi bafamille boye eza bafamille moto olobelaka eza bafamille moko fo kozongisa bango na nzela tala bafamille kino ya partout ya wapi fo boyebaka to ndeko na bino aza problème fo bandana kolandela ndeko na bino pake bobwake ocomprendre bazali na raison te zela nanu zela poupeti zela bafamille bongo ezaki na raison te boso lelo bayo olobela merci ya nini yeloko nini tala nga so nazalaki mwana na zem tena tindio te na lo baloka zela na lo baloka na bandeza zem na tindio te na lo baloka so zalenga na famiana mais na koti na kangi biloko ata na victoire ata na kutuka kisekeli na bongisi ne victoire te mais victoire na yo vanda famille za mabe donc mwana bino zela te mo zela ba mo ta mwana bino comme na zem mwana bino ne bandelizemi il fallait baloba que non que siko bakendeki nde pe ba docteur wana siko to condamner toute famille te to ke ne siko pa ba na moni yo nde siko za oli famille ngwa ko ba famille boye ba ni ba famille boye na to condamner famille te parce que na le ba ko ya merci te maman je dis zela tout solo la to so mo jamais ba te be ba zo tala biso ba minganga pe to ebite so qui peut baser obombi famille to ke soko pa ba docteur parce que Banaki, Banapoto, Mokili Mobimba, Samsel chèque du nouveau pour un meilleur séjour à Kinshasa. Plusieurs options à votre disposition. Restaurant VIP pour vos grands rendez-vous. Voyageurs, hommes d'affaires, hommes de Dieu. Vous qui désirez passer vos vacances à Kinshasa, voilà un lieu de repos en singleton ou en famille. Samsel chèque vous propose les appartements. Suite moderne avec une connexion Wi-Fi en permanence. Un service de qualité est à votre disposition. La sécurité au point. Nous avons une réserve en énergie électrique assurée avec 2 générateurs uniquement. Télégalaki bosoluka place à kolia place à kolala vraiment dans Samsel Tchèque bozala deux cités toza na restaurant ya classe toza na appartement en tout cas poto kute kosa vraiment moi mboka atali idéologie ya Europe abi non fona me na RDC toza non loin ya Kimbuta en face à Planète J au tal au restaurant Samsel Tchèque soko koti ko za la deux cités. Moi si Mobali partout dans le monde où vous êtes dans ces lieux VIP aux normes internationales, les lieux où qui reçoivent les étrangers, les nationaux, tous les gens partout où vous êtes dans le monde entier. À ce moment, nous avons des prix promotionnels. Notre adresse, nous sommes sur avenue Kingabwa, numéro 67, quartier sans fil dans la commune de Massina, le long du boulevard Lumumba. Référence station Kimbusta, juste en face. Pour toute réservation, contactez ces numéros. Samsel chèque. Famille ne fallait pas merci. Au bon on dit famille en haut, bien pour famille de ma bé. Famille de ma bé. Maman, docteur a confirmé qui docteur bango bandimi docteur poani. Babi que docteur ça le quoi nzam na biso ça ko sati. Mais il faut plus que ce pas docteur. Pourquoi docteur a coquille que ça il y a résultat le putain. Est-ce que azan est non matriqué? Est-ce que après ta serment? Est-ce que Aza vraiment docteur bien infirmier ou bien Asa la canne kaka gâteau éviter? Est-ce que le vraiment un docteur là aussi sa place ça ceux qui ne vont en campus? À coquille que ça résultat le pas docteur qui ça le 9 mois. Ah, il y a soma pour wana au fin wana tala kanga. Ba never mususu ba docteur ba sala ba campus za 9 mois qui n'est comme tourisme.
loka peka ba fille kitoko ba koma bango belé na kini abeti mo tourisme ni mo ba tali ba chérie amonya ozwazui ba kenda otanga te parce que yo dorte tongo bike eloko to tiki no famille parce que mo yoza ngamba famille yo na ngamba dorte échographie yango so ngala yango photo est-ce que yo dorte rango oh ya konke yo dorte ye docteur a confirmé que ezala ezemi docteur ana atala ki on wa na ba test de grossesse quand somba na pharmacie ko tala na yebe ou bien ba tamona ka simba yango la ka to jana ba docteur ba sala ba 9 mois 9 ans eza 9 mois na campus mais ba le ba elote ko ki pe échographie mi kanda pe échographie na machine c'est que machine on expirer na machine ko ta fournier mala ko ta fournier mais éviter et c'est que l'hôpital ni mais ba le bi moi so ba sauver l'hôpital makala en tout cas docteur wana vraiment photo face to pesa avant que nous nous féliciter mon frère docteur pena wa never pena iniki so be never na poto so never pas to féliciter to zonga na faux docteur a pesa no résultat après ça ki ba boaka na famille omuntu ba docteur nengwana ba docteur moko ndenge kiseke da si pouvoir boya nenga linga ba dosa ba docteur ma fo chaka ba pembe no comprendre ba salisi ba pena ba test ba talisi ba bi que no yo pena mutuna yo e kokite parce que nga yepesa nga kanda komuna mwana mosa boye ba che libanda pour la docteur na famille en tout cas na ko sangisa docteur na famille ba pesinga poison ba baby singa te mais tozo ngi aso image wana totala libino pesibiso information nyonso ya hôpital. Merci. Ah, tozali na avenue vis-à-vis na commune ya Makala. Direction Elengesa. Avenue vis-à-vis numéro 1. Na centre médical Bon Berger. Alors, tozali ko sunga bandeko nyonso oyo bazali baka ya complication. Vraiment, tozali ko sunga. L'intervention nyonso presque ezoleka na kimia. Bien nyonso moni na bokoti na kati, moni baka ebele eza kuna oyo tolongole déjà. Vraiment lobby vraiment tozali na intervention chirurgicale. On dit que tu as une intervention. Mais, grâce à la technique, en plus, nous avons mis sur Azali, nous avons vraiment malade, il pèse 7 kilos. Il pèse 7 kilos. Il a une intervention très bien. Il est malade, il est Moutinyo sema zoko remercier biso na oyo elekaki mukolo ya lobby. Ah peut-être to zo image to mona image. au 7 kilos. En tout cas félicitations to banda na docteur wa sala opération en tout cas avec beaucoup de respect docteur en tout cas nga na féliciter on ndima te roza makala. Na commune okutu bato ba négliger ba mona nje ba docteur bien ba zate nje ba jeunesse bien ba zate mais asali eloko ma pour peut ndima te ko le kata docteur to ko ba na bato ba ni pesa ko même songa mwana boye mais ba sali kutu o docteur makala sali en tout cas félicitations docteur nga na pesi olongonia na tondi obotondi nde baloba pena na lingala en tout cas botondi na tondi yango kotala musala oyo sali na komina makala ma popet obi na komina makala isa na ba docteur isa na bato o bato bataka takate bato mona ka nde komina le zongo nango sima isa na bato te mais docteur na komina na isa na bato mama jana eloko aboye muto akebimisa ngo na komina makala 7 kilos mais en plus pe moi son père umeli pe na miyami wana parce que baloba ke ezaki la vie ou bien la mort à 6 mois 6 mois mais bato bakasaka lokwa ke opération munene pour ça la faut que les maman yemo en tout cas docteur félicitations penza na makala to eloko malonge sala miom ya 7 kilos wana opéron na makala mais résultat ba pesa ki liboso ba côté échographie ezaki na hôpital minene hôpital to benga bo ba docteur o biso to linga to kende pa na ya ma pope tout ka négligeable bato to yoko azani na commune boye commune okwa makala commune okwa bumbu okwa commune selemba ma pope tinga na yebiso nga vanda na bumbu navanda bumba ta bana ba 5 mois navanda pena bumbu pena bo navanda mais au senti que bumbu za pena bato mitu makala pena bato mitu poso moi ke bato boye ba sa makamba boye na makala ezala na mte na na communauté mais ezati ka pour na commune ba commune union c'est ça ngo te bato so ba négliger atabi ke na makala na ke makala na kufa tout moi côté ka ndima ke makala ba koki ko coopérer ko ça le lo abo le ko bongo ya mioma munene bongo ya 6 mois ya 7 kilos
moi mutu mo atangai docteur vous da connait les têtes à tête bon penga na makala na oboya ngoma na pesi docteur na ba félicitations ça va comme ça ne kaka malamu bongo atikata amuna te non parce que na za makala non parce que hôpital ngel eza moi musika mais to pese balongoni ebele ba docteur kuta minene peut-être koko c'est ba kokite na hôpital na biso ba renommé peut-être nga kufa mais na makala ba poete nyonyo ça pesa kanza na kata image wana pe na kata image on la policière a memaki eti hôpital makala en tout cas longoni ya police na biso police nationale en tout cas biso na nouvelle tendance to tonda bino ka boto tonda botondi na musala malamu en tout cas musala mabeto lobaka na musala mabepe na biso a to loba na biso oye yake ya na ngeboma na ngote so ebomi na mpe mutuka na en tout cas longoni ya ba soda ba image ti maman meme ba soda ne ezate non longoni ya ba soda bi ke soda mutamema ki bando sala partout soda liyo maboko pe to betela ba sa musama lamu maboko ba pe bo sa musama beto saka wana pour kotia bino mala légitime na suka to aussi son merci beaucoup na ba soda bien tozong soupe et pas ka ba konza mboka ba ye bananu ba docteur ya vrai na ba docteur a faux parce que oyo ekoki komemela mutu mususu liwa mwana ana akokai mpe kokima ndaku mwana ana mpe akokai mpe komisa mabe kopesa mutu tosongana na baelema tosongana na elema mosusu eza na avant toya na gouvernement na biso toya na makambo na biso aya gouvernement na biso ya mboka tosongana totasu elema totasu nini eza na mpo tolobela nsu malamu tozongi na elema mbote mama nini ekomelio azalaki na maladi moko na souffrir nango pendant 5 mois kaka naloba mais nasepeli kaka ya mingi na grâce hôpital oyo basaleli nga nazalaki mutu moko te na kozala na bomoi na miniti oyo mais nzambe asungi asali mpe lelo mpe nga natelemi namonani mpe na miso ya bato yango nakumisi kaka nzambe. Maman Poupette va tolanda eza ye moko le concerné ndenge azo pesa vraiment azo pesa ko se ko lobana ni na kata bana ngana lobana no na makamno no bande no ba kepema ezala pa nzambe kolala kolamboza habitude en fait mususa ko bene ka mutu passe ba kene na ngali mapa akufi mais yiko opérer na makala mais non nyonyo toloba ka ke nzambaza munene opération d'aki non docteur mtabiki si toloba non mtabiki si mteza nzambe mais to peska nzambe merci ami comment on a pas moi parce que mon elekela andi maté baloba ngape ka on a biki parce que loko ba non mais moi mabi non atako tu sais mes enfants na chaque wana c'est mais la kilo bon OK 7 kilos oh mais moi on a mais non putain moi na makala non Dieu est grand. Il faut qu'à te payer ça à Nzambe. Ça va maman Poupette, tu peux ça Nzambe merci c'est bien mais ngana conseiller puis ba fille na biso surtout ayakin ba jeune fille tant webi que otambola puis moi ma bende to lobaka tant webi ko tambola puis moi ma be fo yebela rapé tant ozo tambola fo ko yeba kende na otambola boye na période ni faut ba me be ba yebela ba to loba pe tant otambo fo yeba peto puis na période ni no kende neni pour so ko landele pe bien mo la ka yebena pe te que est là qui zemi to ya les zemi te même si pour tambola kara kotambola tambola to ba fille na biso bozo conscience à vie ba fille akini bozo conscience à vie boye baka na sala ni no kende wapi na komi wapi na suka wapi eza moi bien mingi longo nya pe na gouvernement na biso to pesi bino merci na musala kitoko gouvernement fa landela ba faux docteur ouais to pesi ba merci woni pe faux beta na ngosete to pesi no merci na gouvernement na biso musala kitoko bo bando sala atuka to mona ngo to pesi bino longo nya musala kitoko mais to zo lobela pe gouvernement faut bo landela ka boye baka ba faux docteur ba faux dinga docteur ma Poupette nga docteur ana opianga vrai kanda so za pembe na za mutu na robeta tambata po so akanginga na bike kiseke jazana na bike général kanyamazana na bike osangel parce que to zonga déjà na ba droit na biso o ma ba docteur abo ba baby sa ba mutu mais merci beaucoup na ba docteur bien o ba sala musala bien tout cas longonya to ko senga na gouvernement achaka bango maboka ta bazala makala mais gouvernement landaka bango tina source surtout hôpital wana il faut ba mécano ko pesa ba non
bali banoko sunga bon bino ne tout bobozboya dota biso libanda obi makaba beso ezaki na bapoto wana docteur barozo ata mo jipe bo mekano ko sunga ye no botaka le loko kaka sala babikisi no bomo ya mutu bo mekano ko sunga no hôpital wana baza vraiment ba condition vraiment bien ba mbetu ozana poto mbetu zelo côté ventilateur et tout consort bo mekano ko tindela bango ezala bien gouvernement biso to sengi bino na ndeko nanga popete to sengi bino botalaka bolandela ba commune eza ya sele to balandela ngo pe bolandela ngo mo kase musala bien bo féliciter bolandela ka qui c'est que dit président na biso en tout cas zalana olandela mo makambo esa moi bien monde aussi pouvoir boye kota pe babisiko ba msu ba kota été yo attaque président de la république kota ta bisika msusu bato ba kota été ezala moi bien population ezawana eza posa na bino eza posa ba mona que président na bango pa quitter na makala na gombe kate na ma campagne kate mais ba mona que président na bango a quitter pe na makala. Merci beaucoup na gouvernement na biso en tout cas na lingambo kana ngana asi ke na kufela ka awa atena kepoto na ke wapi na kufela na Congo parce que ya mboka nga. Merci beaucoup Congo na pesi bande ko nyonso o bana biso na nouvelle tendance mbote na pesi bande ko nyonso balanda biso partout na monde na pesi mbote na honorable Peggy Senwe depuis Canada na pesi mbote na Jean Simitanu na Bosente Jojo ya Biba na Paris na pesi mbote Bobo Mupuna na pesi bino ba mbote mama popeti na sukia ngapi na pesi mbote batu nyonso tu nouvelle tendance na ba soute équipe mobimba nouvelle tendance TV na Bosente na pesi Jordan Panzo mbote na pesi Luyeye na pesi Chamala na pesi le best na pesi Momo 33 dégé na Bosente na pesi boss na biso ala mbote place azali mbote bande ko balandi biso na Bosente ma pesi na bossa na Bosente na pesi pe mbote na pesi pe mbote na nga bossa na pesi Toutou Samba depuis Paris. Au revoir, bye, à la prochaine.